bonsoir Fali. Alors, mes meilleurs vœux pour cette année qui commence bientôt, l'année 2024. Mes vœux de prospérité, de santé, beaucoup de succès. Je ne peux pas passer de cette année 2023 finissante à l'année 2024 sans m'acquitter de ce devoir de te présenter mes félicitations. Parce que tu l'as fait, tu l'avais dit. 1, 2, 3. Pour tes prestations à ces 3 arénas. Tu es une fierté pour la rumba congolaise. Une fierté pour la RDC. Une fierté aussi pour l'Afrique. Va de l'avant. Et je ne peux pas clore mon propos sans aussi présenter mes félicitations à toute ton équipe qui a battu, qui continue à partir un grand travail depuis ton album Droit Chemin. Encore une fois, mes sincères félicitations. Bonjour, bonsoir, na balandi nyonso ya télévision peuple congolais bande kotala likambo ya kokama oyo ndeko na biso Nyoka Longo. Nyoka Longo asili kosala oyo balobaka kimokolo. Nyoka Longo abeta na Papa Wemba. Nyoka Longo azali moko oyo leader ya Zaiko Kolomboka. Nyoka Longo lelo amoni bana to baleki ba oyo balandi mulokolo na bango ameki kosala eloko oyo esalama na noter. C'est-à-dire aye komona makambo oyo Fali Ipupa asali et sepelisi ameki komatisa ascenseur to kopesa ye longonya na musala ya Fali Ipupa asali durant 2023. Bandeko na ngai, chose grave, ve Nyoka Longo alobaka te, mais ameki kosala ki mukolo oyo elobaka mukolo alakisaka sagesse na ye pe intelligence na ye. Na Congo, lokola Congo eza Congo, mutu moko te andimaka. Bandeko Fali Ipupa auti epa ya Koffi Olomide. Lelo Fali Ipupa azosala ba exploit makasi ya musique congolaise. Ata Papa Wemba sozaki na bomoi alinga me ya ko féliciter Fali Ipupa. Bandeko Koffi Olomide azui tante ya ko remercier ya ko kumisa to ya ko lakisa ki eloko oyo Fali asali ezali le plus grave parce que Congolais moyen ndima moto ezate. Nyoka Longo amoni na moment oyo ane esili tikana me ya kolakisa ki bon kolo na ngai na me ya kolakisa que je suis du cœur azali artiste musicien malgré ma PC bon moi ba opportunité ya ko travailler na place moko ya l'état mais azali artiste musicien. Nyoka Longo asili kotina message ko souhaiter bave pe ko lakisa Fali bolingo oyo azala motema. Apesi Fali merci et pe alobi na bitumba oyo sali na kolakisa batu rumba esika ezokende. Koffi Olomide en tant que leader ya quartier latin esika Fali abima. Fali après avant azaki na talata la bandal akei kobeta na quartier latin. Nyonso asali mon côté ya quartier latin azui temps ya ko féliciter to ya kopesa ye longonya. Nyoka Longo en tant que papa kulutu habité na kozala lokola ba mosusu te. Banengolo balikama Papa Wemba. Papa Wemba abane kotala ba jeune nyonso oyo bazako evre na musique pe azako landela moko na moko ba poser question habité artiste musicien oyo asala kamusana bien mais il faut travailler parce que récite il y a travail zaso il y a travail et zaso mutation à se donner corps et âme et Fali ayori un conseil il y a kulutu il y a oyazaki le kola leader oyo les gars qui même Koffi Olomide bande konangai lelo Fali abeti 3 URN ndeko nyos Nyoka Longo oyo anyokola ba wenge anyokola ba Koffi Olomide na ba sebe na ye oyo ekataka na nte bande konangai lelo aiko pesa ko rendre ascenseur et pas Fali Ipupa ko féliciter et salamité
musicien mon côté oyo apesi Fally espace ya kotala keno Fally abeti ba concert na moment oyo ezaki difficile mais Nyoka Kalongo alakisi motema munene oyo aza nango na clan wenge à part Blaise Boula mosusu azwaki tante car mapa asouhaitaki apesi courage pour abeta yo oyo arena na ye tala siko Nyoka Kalongo asili kolakisa azali papa azali kulutu na sagesse parce que neloko moke soki mwana moke abeti mbuna mikolo baza kobina so te toveti mboka ebandi kobeba tala eloko Nyoka Kalongo asali Kofi oyo azalaki comme manteau ya Fally Ipupa Kofi comme Fally akomi koleka na succès epesi Fally Kofi mwa motema dukuduku Nyoka Kalongo azwi temps na ye ya koremercier ya kolakisa ye depuis abandaki na droit chemin ti lelo Fally aza kokende succès na succès mais mon côté ameki kolakisa ba oyo Nyoka Kalongo asali je sais la communauté na biso pour moto andima moto c'est difficile mais Nyoka Kalongo en tant que musicien en tant que leader ayebi ba souffrance ya musique amitié ki Nyoka Kalongo te mais amitié en tant que moto oyo amoni ba œuvre oyo leki asali esali esengo bandeko nanga ya komona Nyoka Kalongo azwi temps na ye ya kopesa oyo balba lungunya epa ya Fally Ipupa de Cap la merveille bandeko ba oyo baza koloba Fally orgueil eleki bandeko nanga orgueil eleki na ndenge nini totali na tatozo na sima moke batan Kofi azali kozala succès na ye même papa mazaki wana bakini kese azaki wana azali ko concentrer na mosala na ye moto tout soki akomi na temps na ye bato toujours bakobwakele babanga ke moto oyo omimona moto asali bona boye bandeko na ngai ba oyo bola na musique lelo botala musique oyo ya kala bokomona qui est Kofi Olomide qui est Kofi Olomide qui est Nyoka Kalongo Josa qui est Papa Wemba le Kouyaka parce que Papa Wemba azaki na bavie tabulé azaki na madilu bato ebele oyo bande obeta musique est-ce que bazaki komi kitisa même avant Maïcha Park et Salama il y avait des problèmes sérieux pour Maïcha et Salama ezaki toujours moto oyo aleki oyo moto aleki oyo nyonso wana eza toujours baférité et musique napesaki exemple moko oyo bato mosusu babosana yango basoldat bana oyo baenfant soldat okobenge mwana te okobenge soldat pourquoi parce que asimbi arme alors actuellement Fally asimbi arme oyo ezali lokola asimbi bendele ya Congo bendele oyo aza komimango pour na kovaloriser culture na biso olie to appuyer mais bato bafandi pour mameka koloba Fally ako évoluer te Kofi Olomide na zongeli parce que namonaki bato babiki non Kofi akomi lokola buki misère ya Fally soki asali eloko mo bo faut attendre comme Kofi non Fally attendre comme Kofi te tout les par rapport ya ba comportement to agissement ya Kofi Olomide yango tokenda koloba ndenge na mais ezali Fally alobaka ndenge wana te pourquoi parce que na biloko asali il fallait quand même ba remercier bandeko bolanda makambo oyo navotaki Pati Beton Ngambanda Denis tala loboko nakosi nabetaki ok tala kuna bato nyonso panje eza te koseka nga alobi nga mokolo mobali na ye ata bovote te nga na kovote 100% toyokani batindila ye ofoto omonaki te Bonsoir Fally. Alors, mes meilleurs vœux pour cette année qui commence bientôt, l'année 2024. Mes vœux de prospérité, de santé, beaucoup de succès. Je ne peux pas passer de cette année 2023 finissante à l'année 2024 sans m'acquitter de ce devoir de te présenter mes félicitations. Parce que tu l'as fait, tu l'avais dit. 1, 2, 3. Pour tes prestations à ces 3 arénas. Tu es une fierté pour la rumba congolaise. Une fierté pour la RDC. Une fierté aussi pour l'Afrique.
va de l'avant. Et je ne peux pas clore mon propos sans aussi présenter mes félicitations à toute ton équipe qui a battu, qui continue à battre un grand travail depuis ton album Droit Chemin. Encore une fois, mes sincères félicitations.